Très chers abonnés au Kali Télévision, bonne année à tout le monde. Merci de vos retours, merci de vos conseils, de vos suggestions, de vos propositions que vous nous faites derrière la caméra. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux sur cette chaîne. Merci énorme de votre fidélité inconditionnelle sur cette chaîne. Que Dieu vous garde et vous bénisse encore pour 2024. Nous avons tellement de surprises à vous donner. Nous avons tellement de programmes, de nouveaux programmes à vous proposer. Alors soyez là, restez et demeurez sur cette chaîne parce que vous ne serez jamais déçus. Merci à tous ceux qui ont commencé avec nous, qui ont acheminé avec nous, qui sont jusqu'aujourd'hui avec nous. Nasegibino lisusu tokola lisusu communauté bakisame bakisama mozike pour ande bandolo banatango akala lisusu makasi 2024 objectif est d'aller plus de 100 cas. On est ensemble avec nous et nous le croyons que nous sommes capables de le faire. Merci à mon partenaire officiel et vraiment mingi yena benga kaye James Kemusa soka zali na banga relo roté na skele pa mama zona int na sengio merci maman pona nyonso na ko senga lisusu merci na Y Abaku na chacha la mama na Marti Bikindu na Likwanga Nzala bozala kebele boyebi ke bakombo ekoyaka progressivement. Merci beaucoup na nga beaucoup na moni papa Gauthier le vrai producteur, le meilleur producteur pour azali na Carmel Télévision na Pession Botesika Piozali. Tous à la cacawana, tous à l'ensemble 2024, tout bandi, yango ata sekou ces aliments to piqué, tous ali wana na bino lelo. Invité na biso, oyo bolugara mingi bosenga ka ebele, tous ali na plateau. Apparition na ye na 2024 na chaîne na biso pour une première fois yango na to pesa ina bonne année. Bongo to pantana inteke boyebi ke ye akosaka te soka le baya solo ya gabi na pesi mbote. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Qui m'ezali? Qui m'ezali na mboka? Ba fête l'équipe de. Ba fête l'équipe bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nzamba koti sibiso tolongi. Tolongi mais toke ba pe na Satan. Azaka na manière rebelle. Bokoko kota na bobombo na longi et au se laisser faire. Là on se laisser faire hier na février. Vous comprenez? Donc ma bonne liezala ko kende église ko bondela na bana. Voilà. Surtout ma bonne délire à la biso et mon des alliés importants. Il y a Gabi nakotamba mon matière. Problème t'es? Je suis là. Vous êtes prête hein? La première pour répondre à Nayo calmement sans problème. Sans problème. Voilà. Il y a Gabi Zaka responsable Marambolo mais obino beau comprendre. Il y a problème na été pour mon na muta comprendre le lengene. Il y a Gabi moko na bino akufeli maman. Babi ya Gabi otelemaka po ba susu mo telemite. Ibuto. Non, basale là qui est déjà Marie Jeanne basale qui est déjà groupe. Vous en avez Tenazate. Bon, na évité. Peut-être ngamona Monique peut-être ndenge marambule kaki hein. Yango batinga te. Mais to tourna ki na pas grâce welo to seka la biso kutu na saka ke kutikanga et papa ba miraisa. Mais RND il ça qui mo boulot. Pour nga sisa ki avant bango baki ko continuer. OK. Donc yango ça qui ke to kende na été. Mais yo moko sengi to kota na groupe. Na Singapour. Kaso sunga ozo Non, même ko na ko benga et même en privé na sunga c'est mon frère. OK. Ayebisi biso to uta ko yamba émission kasanga ki yo ba excuse par rapport à ce ninga dikaki. Donc ngai ba ibutu na ko kahira tala. Nazala na batu na nga oyo na ko silika pe na ko silika te. Omoni ezaki sur choc et bakisami et ça qui penda kitoko te. Omoni même ça na silika qui pour na bimisa ki mission. OK. Mais ayi singa bina ngate babilo msuku na kataki. Ozomon. Donc c'est pas ça qui ndengate mais elingelo bateki na kangere kanda papa na kufina assisté te non. Papa basarana na été maman basarana na été. Comprends? Oui, c'est ça. Donc maman to tele kisango. Ngana otala mangwaou. OK. Na otala ibuto lelo te. Ah OK. On se comprend. Na otala ibuto eto uti na musika. OK. Et puis na zaka na problème na mutema te. Na place ezalaka te na ebaka te nzama sala ngandeni. Place vraiment ezalaka te ya ba haine na kana ngote. Cotisation otinda na. Poignité. Tout ça na eka comme d'habitude. OK. Merci beaucoup. Nous ça na eka comme d'habitude. Ba te bele ba sepeli na réponse na yo makasi na basika bazali que makambo na penda ici. Malgré nyonso elekana ki ya na matanga te tout ça. Ezali ba colère. Kwa meza honte. Nga ba ona okene. Ya bango okene. Mais ndeko gingo mbepe na mwasi ne bazaki matanga to moni yote ya gabi. Na ebi même pas. Éviter. Au moins on a les réseaux sociaux.
nzamba lola otalanga to côté 2024 na yebe le côté ya ibutu na yebi yango nani yango ya isinga émission ilubu mutayebi singa chilele OK na sala ke lubu je crois jeudi Elubu Bastard Elubu jeudi t'es pichu jeudi Elubu Bastard de chilele mtazo yebisanga ngona plateau OK na en tout cas ya même ya ibutu na yebité abenga ki opete ibutu po biso ke papa kufi un message wato ndeza to benga raté neti ngana benga na koisa mutu moko donc mutu ande mtako panza sango wana mais ba bozo telema penza te par rapport à matanga nyonso eleka bon ngana za na kati ya groupe T moi yeba ndenge zotam na yebité on se comprendre na yebi na ngate nani nini ezoleka tout na yebité ngana na kati ya groupe en tout cas ba kotisinga te peut-être Marie n'est pas monaki ka ah oui les cas qui on a peut-être donc nga en soi naza makamwana te mangwa boko ça peut groupe T ya bino bata mangwa pour na pe ko soutenir ndeko na bino ah po azo senga na kufela ki to saki ko mangwa uten to saki ko mangwa uten to sala ka biso soto ensemble to pesi nge to sala kaka ah ba misusu ba na mo privé na privé pour OK non mais là il y a qui ngombe sincèrement oyeba kiti te na yebite en tout cas akufela nani akufela ki sœur hein sœur ne ah ba mes condoléances mais en tout cas na yebite bongo ibuto bana mes condoléances aussi à ibuto ba mes condoléances nanga na présenter ba mes condoléances nanga na toute la famille à ibuto OK c'est ça OK ya gabi mingi na mamusala na bino to mona rabino mingi ezala e kabola ka ki camarade mingi ya ba comédien ezala ra mibali pona ni mibali oui apparemment on a deux comédiennes moko ba kangani mingi 2-3 mois une année après yo kelo mo kaboli bon soko vérifier za ka mibali mobali kaboli bango kwa lingo ba nini wa kasana tuna nde pona ni ezala mara mingi bongo nani yango na question na ngadi bosso donc ko kabona pende ya mibali kaka te makamsu peza la na ezala na ezala ka mibali te bongo makamsu peza la na ngo lelo indi entre Sarah Martial ozaki petite sœur ya sœur Naedi Nana est-ce que vous vérifiez ça vraiment ya solo ba vérifier ba ndenge tozolanda na ba audio ezobima na mama audio bimi oui yo conseil ni ko pesa ba ndeko na omi bon ngalo kwa na yo ki audio te po lero yaki afaka ko yoksanga so yoksanga nga za réponse au pesa le quoi na yo ki audio te le quoi na tali na nga bango te ke bazobeta masolo ba ole ba makambo wana to nazo yo kana kaka nota ba titre oh boy mais na yebi yango te na yebi te eleki nini no ka Sarah Martial azwi mobali ya dinana bon nazo y comprendre yango te mobali yango nani na yebi pe mobali yango te ozomona na yebi te mais comme conseil ozo pe na conseil on peut ça te malgré ba iko wana par rapport à ba iko bongo ye Sarah koma ki ndenge nini pa koma na mbala dinana c'est ça le problème et banda ki ndenge nini na yebi te na pe sa conseil ndenge. Et si c'est vrai, on peut pas conseiller. Ce que c'est solo, on peut ça conseiller. Ce que c'est solo que Sarah Zumo bala dinana, ngana ko regretter makasi parce que dinana sali mingi pona Sarah. Sérieux. Hein? A sali mingi pona Sarah abima. Vous comprenez? Abima penza za la Sarah. On se comprend. Ce que ça qui est pas dinana te, mais peut-être Sarah zanenga za lelote. Akoki kosala tu ata mbala ngo tanga mafuta ata mbala ngo aza soki ndenge nini okosala ngote ozomona donc conseil na pesa kaka soki eza ya solo parce que na confirmer te voilà na confirmer te na preuve te ngako to audio ngo pe na yebi na ngate na yoki pete d'accord okom na koma ko linga na ngate question na moni eloko te na moni te na loba na koma ko éviter très bien et ko tsinga na mabulu ebele vous comprenez c'est ça. Donc ce qui est soki na lobi soki Sarah Martial la soki za solo tu peux pas faire ça à dinana. OK. Ouais. Il y a le colossal on a sœur na yo même il y a papa mort maman moko direct. Mais ba sœur. Ba yana leki. Pas té. Oh. Il y a des comment? Non. Mais toi on a la publication de bien yana. Eh. Azoye pendant de leki na ye. Ah. Azoye leki na ye. C'est ça.
C'est très donc bolingo quoi. Merci Gabi pour la conseil na yo kitoko oyo opesi Sarah Masiala. Bongo dina na opesi. Et le roni à lundi bon. Hein? Balakisa ke photo à bord ton ndenge. Hein? Bon, ce que ça solo je regrette. Na yo kita? Hein? Olobini? Et le roni na sali bongo. Pourquoi? Photo à bord ton ndenge. Pour monsieur ça na pas na hote. M4 vidéo tala omoni pena makambo bi on va faire na komeka. Ah. Ya on a tundi question entre filles hein. Voilà que c'est photo bord et mimi. Na so comprendre te. Ako sala ngo comment est-ce que ayebaki to ayebaki te. Parce que est-ce que c'est ngadi nana na oloba na yote que za hypocrite. Moi biso ba biso. Auto mi benga ba grande dame mingi. To ya mingi ba hypocrite. Tolinga to ba ba makam na biso te. Ah, je vois. Nazo éclaircir moi muke nazo na lobite ke eza ya solo. Na kolimbola. Nazo loba muke. Peut-être na kokosa ke na bimara na sasa. To ana sasa wa yo avec pembenya. Vraiment po ba yo loba. Wa loba ke na lobi na lobi na pesa exemple ne pas za pembenya. Na komi ko boya makambo. Vraiment. Na boyi ba funda ngai. 2024. Tu comprends? Na kokosa na bimara na sasa mais na boyi ko yoza meilleur ami nanga. Bien pire petit nanga. Na boyi ko yebisa yo mais to sala ngo cc. OK. Ou soit ça sabi ko yebisa mutute. Na ko yebisa mutute wana ayesu pa na yo. Ko yebisa mutute. Ozo comprendre? Yango menga na lingaka te ke ko yebisa mutute ngaye ko yebana. Ah. Ngate. Ko yebisa mutute. Non. Ma mtoka bwana. Oh. Toko kabwana penza. Na yebisa mutute na ko beta. Ko yebisa mutute to bimaka na yo. Nada. Elekate na banete to yebisa batu soko boyi kende ngana bongo ozo comprendre peut-être yepe Sarah yebi na ye ke oyo peut-être basolaka bien na yaya asali nini yepa ke ko yebisa mutute yepa yebisi mutute omoni eloko ebomaka yango wana ko yebisa mutute. OK, c'est ça peut-être yango wana na bon na fungwa mi mwa muke mais na bite ke za bongo na fungoli kaka tokomi lokola ngana yebi makambo ngo nde bandaki te lokola na yoki pe ba voice te moyen na pesa mutu raison mutu tort exact mais so ba élément so peut-être na yoki so peut-être na yoki na moni wana ne na koko pesa réponse c'est ça. D'accord, merci beaucoup. On a aussi de comprendre très bien Yagabi aux artistes nakati ya milieu ba artiste bozaka teka ba comédien boza ba artiste en même rang so ba bengi lelo président ba bengi ba artiste nyonso ko kende na ba musicien na banane donc makamba ba musique na tout ça est la rabinope une manière d'une autre réaction lelo ozotala ya makambo eboti ya Grâce Temo Jaël Choa réagir bato ba réagir yo na ensemble par rapport ya icône o ba bengi pe fali pour yo poser artiste et réponse c'est pesa makinyo so ele kan simane za réponse ta oh ndeni réponse c'est bien qui pas nani pas grâce Kenin Cassette Kenin mais fallait ayebi le pourquoi je suis là alors ba bon te na yo ka kona ba ngana odlandela ngoti alors ba bon après à lobby que non numéro 1 muta sengi ngana sa l'émission on peut tranquilliser ceux qui n'en a que top non nakabena moi sinai réponse c'est pesa maki déjà on a sur ça des maoyo ba popol ba ya banani ba ya essayer wana eza ngo pamba donc réponse pour na yo et c'est pesa maki mais ngana comprendre ta réponse c'est pesa maki par là réponse c'est dani mutu lera ye batuni na bango ete basimbe na bango embelite basimbe na bango mabanga te ye mokai ko ba makambu na ye yango wana bolu kwa suni donc tout kana procédure à libre boti kala ka wana ona se zo asima tout ça ka maboke to koma ba scénario donc on est comme scénario na koma scénario makasi tika boye ozo comprendre na koma scénario makasi et lo que ça pas grâce a longola lolendo OK nzambe alingaka bongo te mutu a lolendo azaka capable ya kosala n'importe quoi po asimba kaka eloko aza nango posa ngai po o convaincre nga ke oza na mbongo to oza ndenge nini fona mono lokwa banana takaza OK ata ba bijou aw
mokonso abangisanga toke kuna na bisika oyo ateka ba terrain na ye ayati yango 10 ya bagaya wana toba na bangi na bimama kabela ngata moko ana jet privé ana ba oui azaki elle fit mwasi ya millionnaire ya mundele. OK. Vous comprenez? Tango za mutu ambongo foto mona pe mbongo yango to mona ke atongaka aza na 4 niveaux na ya tongaka. Neti ngala kutaba mobola ndina vandia. Mais na kati na Yesu naza riche parce que je suis tranquille avec 500 francs na nango. Vous comprenez? Et là on a aussi na grâce. Aza fimo pe na lingaka mingi. Elle est propre, aza bien, et là que akoki ko sala, aza mingi na maîtrise. Atika likolo likolo. Donc atika likolo parce qu'avec likolo, il y a batu ba retirer le poison. So ba supporter yote. OK. Avec likolo, il y a na muto ki osimbe lo mo be kaka limu isayo parce que azo sentir aolinga o sentir yote pour likolo eleki. Avec likolo, il y a na makambo ebele o mona pe oyena mokicho umel tokei. Akita. Tu comprends? Ce qui oye sika okuti baninga. Ko traiter bango ba pamba te. Parce que bino surtout boye na visa ya fali pour pa ya 4 ans. Siko yo kolinga te o améliorer visa ngwe comme spécial ya yo sko ezaneti ke eza euti likolo na lola ekiti bon ba pesi yango te nde ba pesi Jaël nde ba pesi yo nde ba pesi Maniké nde ba pesi Kisinjora nde ba pesi ba chroniqueur tout nde pe ba pesi yo te mais le bien que na le chroniqueur te te le influenceuse. Influenceuse comment? Influenceur comment? Na ebita te atika aza mwana muke mbangu pema soka taliban de konem su ba konike ba yaki mbangu ba komo souffrir na vie a aussi mbané pe informer et pe sa souté simba souté tellement que ayaki mabe. OK. On se comprend très bien. Conseil nga dans so pesa na fingi mutu te oya oleka na te vaye ko finganga nga pe no yo finge konga na fingi mutu te na pesi conseil na pesi o moninga opesa conseil ba lokwa pe na pesi conseil nani MK yoko ozala wana totambola nayo lolendo eleki yo no supporter o souté te mutu alongola mokili ta tolongoli OK ngai na yebi fi moko to za ne na matongi mola mwasi wana azoza pe ba repa kofi mingi mona ape mona matongi na scène avenue du stade. Vous comprenez? Nga mona matongi pe bana yepe mona matongi asaka mwasi kitoko tai koto pende chaboye guitare ezana bateau ba sepela kosko ba koka ba supporta été moi masa na kufa na poison akufa na bo jeunesse nyoso na bolenge nyoso mwasi kitoko na lela mwana wana onjende kona ngai kabi mwasi kitmono kitoko boy donc ataka sengre tala mabe de chabo tala bassin ataka mwaka cycliste donc mwasi kitoko je te dis akenda ka bolikula lolense akenda kaka boye pe gabi na théâtre pe batalo lendo ba makasi bon bakoza na bango omani conseil na pesio na tout le monde na ya théâtre na mutu so akata par nae vous comprenez mutu so toi akata ça veut 2024 na so la polele kitoko pembe na excusez na fingi mutu te na lobi mabete na lobi kaka soki oza boye nini okoki ko s'attendre koki ko komela yo exact vous comprenez parce que oza na ba camarades tant ba o supporter yo te naza na $15,000 faut batie nga 15,000 faut batie nga 10,000 moko faut batie nga nini moko siko mbambono ba o chawana bazo mono kaka o futela neti nga na o futela siko mbono ba montanga zo ba 30,000 ko somba lupango et il faut ba na dia ko tonga kati. Vous comprenez? Donc lolendo moko ya dans le vide. Batu mutu ba koza lolendo souffrir na lolendo na imoko. Souffrir na lolendo na imoko. Mais moi ezate po so banda ki ndengwana. Moi ko tika po so ko do tika batu ba ko seka yo.
au gros anona ah moi vraiment n'a changé na lingi na ngali susute babiloko pamba na comme na ko sambela ça arrive et ya kanango on se comprend biso zali ko tambola pamba ko bima o tambola o kende boye o zonga boye tano abina ko sala ka yango lisusute na tiki oyo batu ba baloba na bango ngana lobi na tiki. Mais il a facilité, il y a gagné. Ngai na lobi na tiki parce que je priais pour ça. Je priais pour ça et Dieu m'a aidé. OK. Nzamba aidaka mutu soko lingi likambo. Soko lingi likambo te nzamba ko aider yote. Et puis babilo kwa netinda mutake ko simba bakisi. Et ko tindo ke ko simba kisi po olingi world. Ozo comprendre? Temo olingi world. OK ko simba biloko. Soko biloko ngoyo ko simba. Toze la 10 ans na yo, toze la 20 ans na yo. Okomi kam taba problème. Obela bila. Boye, basalinga boye. Est-ce que obandi otali debi na yo? Otali bandako yo kotaka? Pour luka succès. Otali bandako yo kotaka pour luka nini o mata. Matalana. Pour luka influence. Pour le bien matalana. Otali. C'est ça. C'est ça. Eza eloko moko eza kitoko te parce que ne nana ketchup azana que sali na lingaka mingi na lingaka simplicité na ye na lingaka lolenge na ye. On se comprend la force raté. On se comprend. Ya zawana. Tango yo l'équipe lo babongo. Siko po ya kansani. Kitoko te. Lolende me na marambo ebele olobiso makamususu oyo te amwasnete amwasnete ya ndima na TV bongo te dans tout ça tous kangaka wa liboso excusez-moi les termes bon ndenge Joël azo attaquer bongo pe c'est bon bongo na tatinda Joël attaquer bato so ba attaquer ye pas attaquer bongo atinda ba bongo na bongo baso ko s'attaquer ngala oloba nini ya zo zong sakakati soko olobi na ye pas zongsi olobi na ye pas zongsi ye pe kuna olobi na ye zongsi zande bino botambola ka ba chroniqueur natala ka pe bino kuna kei mabe kuna zongi kuna kei zo wana na oseka ozo comprendre ta na oseka la ngai ya eza makam na bino ozo comprendre moi juste na pesika conseil. Merci à Gabi pour le conseil. Na pesika conseil donc na donc na zwinzo ko na tie kata partie na yo yeba ndenge ko sala. On se comprend. Yeba ndenge ko sala, c'est ça. Merci beaucoup Yagabi na katika ya cadre wana moko tout le monde otangi simplicité ya nana ketchup. Ouais. Ya moi lelo to moni nana ketchup. Ursil na kotanga kombo apostaki ye réplique na ye après quelques heures. Ayembi nzembo bisila bisalo aobina na ya mais le tout apostaki 2 poids 2 mesures wana. Mais aza camarade de Sila non? OK. Ouais, na tolé na tournage mkosu na moni abengi Sila ba osolola. Mais si Sila pesi la mbote je l'aime beaucoup. Pour ne apostaki pe par exemple Ursil te bon Ursil après ça qui ascenseur encore aux ongles c'est la épée. MK. Non le bama bien. Posta ngonga na mona kite. Na mona keska ba. Oh. Oh non, moi ça m'a posté ya Gabi pe fois ça merci na c'est. Mais aussi là. Wana ni nako bangelo kote. Wa ya ngwana natala kya. Omoni ngwa? Natala kya. Ya ngwana. Sila bisalo azali. Nako bangelo kote. Ya ngwana. Olobite? Alobani. C'est son choix. A préféré na ici là bon, dans ça. A préféré na ici là. Si qu'on a ça ni place wana. Babi bino bata théâtre bo seki aussi. Ko seki point. Pour aposter couple ipupa, maman ipupa, aposter nana, maman ipupa a préféré na ici là. C'est polémique babi bino bo seka bo tchola. Et malheureusement nazaki na bata théâtre était na mona. Mais réponse ni ko pesa bata théâtre ko zoninga ba tchola et pour ne loko ezana mo simple bon. Ba tchola na. Ursil. Ba ko tchola pourquoi? Ba tchola était zakaka que mon toi préféré na ici là c'est tout. Parce qu'on a ba tchola pourquoi? Ngana ko zo pe na poster yo olingi na onga été.
au préféré na mutu mususu ce que eza problème te bon na reposter pe pour aniso na yebike toyoka na malamu te c'est ça aussi hein bon peut-être mbula sika makambo sika lingai ne ba palingi ne ba problème te ozomona parce que ndenge nani fallait apesi payer 4 ans wana c'est pe nana le baki non ngeza pe non exact c'est le quoi tika ki na ye est-ce que nana yebaki bon na yebi moi ce qu'on dit na éviter des places problème ça dépend pour les na éviter OK toki nana ketchup ko inviter si là na retour ya Fally et puis si 2 poids 2 mesures parce que souvent lobi que bakota si là na makambo wana te parce que si là aza ni warrior ni golo aza mutu batu nyoso balingi batu ya héritier balingaka ye batu ya Fally balingaka batu ya Ferry balingaka ye tout le monde soka sali bongo ekozala tendance akoma na tendance moko yo ko repesa conseil nini par rapport ya les on dit wana ezoloba bon nga pona nga nazomona na ngai gravité na omona ngo gravité parce que c'est sa copine OK asa copine na ye ayambi et sa gravité mais ko kabola et sa gravité kabola batute ko kabola ndeti ndeni po bandimi ya ngomba mususu balinga ba lobake pona nini non mais c'est nana mutayambi camarade na yeti te babi ke aigle pas aux salades mais ils ont un problème te eza aigle ayambi eza la Koffi ayambi eza la Fer ayambi eza la soki ndani ayambi eza un problème te aza artiste ba oyamba bongo banani na Werason amemaki Duchesse na poto amemi Duchesse amemi Vie de loin bakenda poto ti oui est-ce que jiba silikaka tango ezaka jibe na wera jiba silikaka te oso comprendre eza nango normal pa maman c'est normal donc si la coquine batu balingaka ye bayambi ye c'est normal ya mabete ya nango bien oui c'est normal batu ba fan basilika na bango te c'est normal message ne kopesa par rapport nango kasi te la pesi ba bakuka message que eza nango normal balongola nanu rivalité wana ya Ferry na Fally batia kaka ki artiste basepeli bayamba ye c'est tout OK bon conseil merci beaucoup ya Gabi tozokende malé mpona okende ko chuter to koma suka question na ngai ezalaki katana question na ngai bando yekimi oh fi moi nazo yina ngo ya Gabi merci pour le conseil kitoko pesi très mature na ba abakup nyonso ya Gabi toyoki selon certaines personnes que bazo signaler ba page ba chaîne bito konyo so asile eza signaler ezo bundisa mana ba vu na makambo ebele yo ko pesa avis na ondenge ni te bon ngai conseil na ko pesa eza kaka que bo signaler nete parce que kuna so que za show koto pesa show so koto elembi koto pe ko lemba vous comprenez bo signal ba signaler na bango te bo za kaka ke okuna zo komisa mutu na ye okopna pe azo komisa mutu na ye vous comprenez donc ba fana koto yo ba signaler te ba fana koto ba signaler te ba tika ba chaîne va na tranquille donc eza ke bino nyonso tout bo sa musala moko po soki koto ba ye kuna pe fo ba ya bat ba ofana nye ba te vous comprenez bat ba ofana nye ba za te o pe bazo sala ke ba osala émission na mature na ki kosa sonné ni bazate bino so bozo tout na ba bordure bordure na bordure donc eza que bo makamba ba signal wana vraiment botika donc mutamta luka vi na ye mutamta luka kwanga na ye vous comprenez c'est ça merci beaucoup ya Gabi tomoni Ibutu asengi aide na babaku c'est vrai ouais pona azana matanga naninga so oloba aleki susu aleki na émission lelo yana nanushka so tali ngomona et pas ça ouais vraiment donc tu bo uchi wana bo uchi pa Ibutu nde nanga la uchi pa Ibutu te nzambe na ngai nazangi maloba zanga nde ya Gabi bo soutenir ye kaka yango yo posengi babo aza kaka mwana ba soutenir ye kaka ba soutenir ye kaka aza kaka mutu
Je ne pas regarder na loba wa mona natalité na moni yango te. Te nga na confirmer pour nga natalité na monité. Mais bon ce qui a sengi si la zande ko nae. Aloba ki on peut émission mona talaka. Si la zande ko nae, belle vie azande ko nae, belle vie ko sungae, si la pas ko sungae. Bon so baza ba artiste ça normal. Ma blessé mitema mingi ba. Te bo ba makamba ko blessé te. Eza makambo tout na ba bordir papa nani ndeko na ngai. Eza makambo tout na ba bordir, non so tout na ba bordir. Na lo bien ngwa wat. Bino tout famille bota, ba couple so tout na ba bordir. Ozo comprendre? Est-ce que ce mutu moko di kambu boroyo capacité? Atane bo tout na ba bordir wa so mutu di kambu yo kaka passe. Makasi. Wana eza musala. Vous comprenez? Ya musala. Lokola sengi aide. Bo aider, to jouer qui na na si l'influenceuse. To jouer qui na aide. Vous comprenez? C'est ça. Ande on a bino. To ba aider na bango. Ba aider. Ce qui peneza likamba etaka akufia déjà papa. Akufia sous maman. Vous comprenez? Ça fait mal au cœur. Yepé yaya, pas télé donc vraiment bon. Ba soutenir yekaka. Bo sunga. Ya Gabi na lingana zo impression na yo par rapport ya que ndenge ba benga rasi la sac à main ya maman Olive. Yo impression de zalani. Po bino pe bokenda. C'est bien. Na délégation ya maman Olive. C'est bien. Ba bino ba sac à main ça. C'est bien. Neti ngana nga sac. Ouais. Na sepena ni na ngango. Oh. Ya. No saka na mama wana. Na bima Kardashian na ba émission surtout na bima Kardashian na Dubaï. Na bima Kardashian yo piscine wana yo mona. Piscine ezo masse mutu piscine ezo bambo boum. O bimi na piscine jo to passe Cécile. Et ça le massage ma. Hamburger yo chema koloboyo. Ta mindele to est comme on ba millionnaire. Bolena vient d'un homme. Na ba millionnaire je te dis. Confusion. Tala, nakenda ko somba ba robe na ngata moto zo bima mingi na mama to zonga ka butu. Airtel to zonga na kimimbangu na ke ko somba ba robe na nga oteka. Kane na teka ba robe na nga na sombi mbangu. Ozo comprendre. Na isi neveu na nga Eli Bolembo que je sali aza na Dubaï. So bolingi boya na Dubaï, bolingo ke Dubaï webi singa na pesi neveu na nga wana kotambwisa bino Eli akotambwisa yo mwana malamu bien éduqué. Donc grand frère na nga a éduqué na ndenge moko boye ya kosakana te na tindela ke pe bato ba sepelaka makasi. Tu comprends? Nani atindelinga bato abengelinga ba Camerounais, c'est ba Camerounais comme ça ba ya ba noir bazalaka. Ba ina taxi na bangona ake kotika nga na hôtel. Vous comprenez? Il y a les mêmes jours à voyage. OK. Ake kotika nga na hôtel. Ake tika nga nazo kita singa mnanga. Toi tu habites ici? Ngabi oui. Abi ce côté taka la grâce mabiloko na bimaki na nga lipapa na ti polo collant. Ba okamo siko bimeli. Mais okamo esika na bimeli. Obika telemi azuita kotalanga na bato bayaka wana bayambaka ba valise, bayambi valise nanga bazo kotisa atuni bango lisusu. Elle habite ici. Besebi. Tonasi a regretté kina mbongo achaki ya taxi. Po bango za nango na ba nini wate ba nini wate za kaka a estoka pris cash parce que kuna bakanga ka kuna taxi tout ya gouvernement. Parce que bango basaka ndenga moyibi. OK. Ozo comprendre? Na sa regretta ki mbongo asenga inga. Bon mutu abongo. Na za saka me na été point. Nga nga saka me. Oh. Oui. Do saka me maman Olive le qui était musala. Yaya. Baje. Kasi ba bige bino alingi saka me parce que ya lingi ko futa billet pour ça na capacité comme il futa la billet. Yanga linga ki saka me pour penga na ba mission. Aga na facilité futa billet ndeni. Billet ya Dubaï pas $700, c'est peut le bien quitta. C'est peut le bien quitter comme on a 500. Ah futa mutende. Ah futa. Ah futa nae. Mais apparemment cette année Batibino il y a là-bas hein. Yaya. Nakumisika nzambe.
eza faute ya bino bozo reconnaître hein que eza faute ya ba comédien nde sali que maman te eza faute nde ya bino biso banani bino banani po bozwaka soki moto asali video boye kobimisa yango kaka ntango bomoni ke likambo peut-être babengaka bato bozwi video wana boye kotia yango ntango wana po babenga bato te c'est vous donc ba video na biso nde bebiseli bino oui video neti nini po video mosu ekozala eza dia ebetama déjà kara mais l'heure de bozwi yango bozongisi yango mabe nini ototie na 2023 na suka eza video botiaki video ya matop te etaki audio biso te audio te eki video yango nde moto ebomi makambo nyonso mais picho azalaki na raison ya kabineti video nini biso totieli bino bobisaki video moko bobimisi nde moto azolobake totikeli ye mama Olive boye totikeli ye sila ekasi ntango video wana ebimi kitoko te akoki mpe kotala ozomona mais nga na nyonso nakumisi ka nzambe nakumisi nzambe nde tokoti 2024 bien c'est ça bokoki ata kokende kosenga bolimbisi te to mpe video wana moto azalaki na moto asenga bolimbisi moto asalaka mabe neti nga te nalobi moto asalaki oyo azalaki na video wana oyo ebimaki akoki bokopesa initiative te akende kosenga ni mama Olive mama aza mama na biso mama aza mama na biso nyonso et puis mama aza wana aza mayele makasi vous comprendre aza mayele mingi mama nde aza na alingaka biso baartiste bon punition mpe kozala nango ata mama yaso na ndako aboti yo mpenza papa baboti yo abimisi yo biologiquement punition mpe ezalaka je valide ovalide yango namoni yango normal bomérite punition wana ouais namoni yango normal bomérite yango bon nayebi te soki mabe mosusu ezalaki mais ngai neti nga so mutaki oyo balikambo nanga mpa mama seka koselinga bato bakosa mpe makambo bazali baza bakokosela mpe alikambo bazali mais ngai nzambe aotala nga likolo nalobaka bolamu ya mama wana namona yango mikolo parce que ye moto asalaki na vi na nga nasimba ata mbongo moko mwa likolo ya likolo basomme moko boye ozo comprendre donc na respectaka ye makasi baveu okopesa na respectaka ye makasi okopesa ye baveu oui baveu de meilleur yakotia korate te baveu de meilleur nanga na ma maman Olive Lembe Kabila na kombo ya baartiste nyonso comédienne nasengi pardon nasengi bolimbisi soki mabe ezalaki mama olimbisa biso toyebaka makambo nini bato ya biso message nini bato komema te toyebaka nini te moto mpe soki ayoki mingi ebayisaka elembisaka tu vois mais oyo nyonso na osenga pa mama tokoti na 2024 mama azwa makambo nyonso 2023 abwaka na mai parce que soki otali na baartiste nyonso tout soki tolobi na confirme te soki tolobi ke toyeba bato balingaka mama te sur 100% bakozala 20% 80% so balingaka mama ozo comprendre parce que moto alingi bino mpe fo bolinga ye balingana bango mpe saka même pardon baartiste yango mpe balingana bango saka même mama Olive oui bato baosambelela yango bapriere toza bana na ye biso tozwaka ye mama eboti biso toza bana mama soki tolobaki mabe soki tosalaki mabe soki eloko nini elekaki ya mabe tokoki kose justifie epa na yo te to bandoloba mama boye te eza impolitesse na nyonso to mama limbisaka biso bana limbisa biso bana po nyonso tosalaki mabe limbisa yango wana kaka nakoki koyebisa mama bameilleur vie na ngai na mama elongo na mwana na ye na bana na ye Sifa na Laurent elongo na papa na biso Kabila napesi mpe bameilleur vie napesi meilleur vie na ngai na ya Sylvie Bongo ya Sylvie Bongo non oyo ezaka bameilleur vie oyo tosengi nenga na clôturer nango lero ngo tikelanga mais nakende kaka nakende mbala moko bameilleur vie na ngai na ya Sylvie Bongo nalingaki mingi topesi mbote Aïcha Okoko aussi meilleur vœu si la bisalo aussi meilleur vœu na yeto basi baye bazaka kuna j'espère bakoya lelo bien lobi voilà yagabi na kati ya réseaux sociaux phénomène moko ekomi mingi nalingaka po ozaka polelo beta yango na lisolo
mwasi na mobali o babalana basali vidéo na bango ya eba sexuel ebimi libanda banani wa Benita par exemple na mobali na ye bazo se filmer mobali na bon basala da pilote fille moko aza na réseaux sociaux ça parmi ba frère po ebi bango nyonso c'était peut-être mais na tout na kaka avis na yo mwasi na mobali na babalana baza na droit ya kosalaka pe ba vidéo na bango ya ba sexe ba moment na bango ya sexe te eza pona bango moko ekobima libanda te eza pona bango moko mais bakosa na bango baotala makambo na bango bango moko bosisi boefface parce que bokosalaka ngo kaka c'est ça ya kitoko te bobalani bato bayeba makambo wana non c'est pas pense que soki ebimi kasi c'est pas bien aussi ya mabe bato babali loka ba téléphone ekomana makambo ekomana kobunga banini faut quoi koefasaka parce que bokosalaka ngo chaque fois c'est pas important de garder ça. De garder, il faut que ça. À voyager par exemple, garder on peut à garder pour talaka. Bon. Pourquoi garder pour talaka? Est-ce que ce monto a code na betiango a récupérer aux à publier. Amitié à solo lelo na mokidi ezali kaka. Obi? Amitié à solo lelo na kati ya sala na bino makati ya mokidi na kati ya vivre. Est-ce qu'amitié sincère ezala rasus? Amitié sincère c'est Jésus-Christ. Eza Yesu Masia oyo kokanisa ke yende était séparé donc to bondelaka nzambe nzambe abatelaka biso na makambo na biso nyonso ngai linga to bapriaka nalinga to basambela ngai aza nanga na mabe na nga me côté mabondeli koya te nalinga to bapriaka parce que na koprier elongoli makambo ebele na nzoto prière oyo monaka wana okoyebisa nzambe likambo moko boye même sous 5 ans passé bien 10 ans oso bosana okomprendre te nzambe aye kobongola yo mpe okozala ye moto akomeka yo okoko te onozalaka toujours elonga tona conseillere bato basambela kopesa nzambe mpe ta na ye ta ya mosala ta ya nzambe mpe ezali koparticipaka mpe mwa mbongo moke ozala yango kotiaka dime mwa mbongo moke ozala yango monike koto ofuna somba ta tole koto ebebi osombi ezalaka malamu soki ozobondela oyebisi nzambe akanisa ta tole oyo natiaki wana ezalaka malamu mingi donc soki tozosala yango tokotika mabe alors ndenge pas concert na ngai Aisha okolobaki ke oboya libala moko ngai alingaka na mituna ntango tozovivre to jeune fille jeune dame lelo ndenge ozali est ce que oza na barelation mosusu oyo mpe oboya oregretaka oboya yango ezalaka na inconscience moko boye ngai nakenda toujours liboso nalobaki yango bien ntango wana nazalaki vraiment na capacité te maturité te oyo nakokofandela na ndako ya libala comprendre libala eza eloko basakanaka nango te oyo lelo ezaka na bala yo oui 6 mois ko misukutu 4 jours ko ozo comprendre libala eza esika oyo yo ondimi ofanzi eza mpona bato bamona o te kaka abali eza bongo te eza ke ozobala otali moto oyo ozobala estce bokofanda to bokofanda te kobala na sentiment te so obali na sentiment otikala yo moko bando regrete ozomona donc ngai makambo elekaka oyo eleki na regreta yango te natalaka toujours liboso mais lelo soki moto alinga bala oyo sikoyo oza prêt mpona mariage ozolinga moto amk benganga na privé ko benganga na privé so oza na motu benganga na privé so aza neka oyo ngai nalingaka olala tobalani mais fo benganga na privé olakisanga video omona pele bakalibre mamutu nakufi ayebi bayebi mwa 4 ye moko poni poni otekanga na tipo boye mk otekanga boye na tipo amika bonzambe ekoti bonzambe ekoti je sais maintenant comment on différencier libala na célibataire. Comprendre? Maintenant, je n'ai conscience. Et na senga rappelé moi mon santo accompagner. Vous comprenez? Là, je peux me marier.
Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Donc, critère de bosso fona zana mo nzambe. Hein? Critère de bosso mobali wana fa yeba na. Mais mobali pas ko yeba nzambe te mais yo yebisi nzambe. OK. D'accord. Vous comprendrez? Moi si pas ko yeba nzambe te o yebisi nzambe. Exactement. C'est ça. Ils karaté que il faut mobali pena moneka na kati église. Te même les banda moi si faut ça na force ya ko mema mobali wana ti a koma na bonzambe. Wana makasi wana. Oui. Lelo c'est bon. Oui, na makasi wana. Ah. Banda ka déjà na makasi wana. OK. D'accord, maman tumba to komi na suka. Olobi nini? Na lobani. Ilobano suka olobi. Ah, yo bomanga. Oh, botala ndoki, tangu mususu ndoki yeyo. Bon, to suki si émission va yaga ilobano ezali. Oh, te lilobana yo ya suka émission oyo ezali nini? Oh, te papa, alobi na ngani? Oh, lilobano suka ezali. Émission alelo kai. Na émission alelo. Ilobana nga ya suka na émission ya MK. Ya MK na sengi yo merci. Merci beaucoup. Ndengo considérer nga na 2024 oyo yambanga. Merci. Émission na ngali boso ya kia Ilubu. OK. Deuxième eza ya yo. Merci beaucoup pour cet honneur. Donc nzamba pambola yo, nzamba mona yo. Donc eloko na osenga kaka eza toyeba nzambe. Na esenga ba artiste comédien, comédienne to luka malewa na biso. To luka malewa na biso pour ne pas kokotisa haine. Ya ke muto abenga kingate ene koti muto abenga kingate ene koti soki mutu mtaza malewa na YouTube asali makambo ezana ya YouTube wana atie mutu na soto asa avec $500 soki bandisi koko benga nga Gabriel olelelinga ai na bandisika tala nazana boy okoso biso ata 6 oleleli biso toko tombola yo et après toko tombola yo kozala ingrate vous comprendre. C'est ça. Donc, nous avons besoin de 2024 oyo. Nous avons besoin de YouTube et Zali. Toi, on a des talents. Toi, on a des talents. So, notre artiste, on a des YouTube, na yo bandi ko lamba na oyo moko. Exactement. So, bino ko lamba, bandi no ko lamba, bat ba Hollande, bazolanda. Bino bozo lukati. Oui. Vous comprenez? Pourquoi bisoter? Est-ce que yo ko circuler Dorcas? Yo po coacher on na chaîne na yo. C'est ça. Oh Miss Lolo. Oh ni. Te, o coacher pe on na chaîne na yo. Vous comprenez? Donc, et le kwana ezoya mingi parce que to se laisser faire. Donc, to bomi ba carrière na biso, to bomi musa na biso na kata nzoto na biso. Pona kozelaka, entela benganga. Totalement. Les artistes, totalement. Nazala nga mutu mabe. Yana ba obalinga la pengate. Mais ça car nazo totalement. Tozala fort. Tozala fort, tozala makasi. Tozwa tokende na ndenge oyo toyebe tozaki koluka na musana biso. Oso comprendre? Musana biso mutamutaza ko lwa kozala makasi na kwena ye. Mais lelo 2023 ça qui tombé. Par terre. Par terre. Distraction à distraction. Distraction à distraction. Oso comprendre? To la distraction, to telema mutam tu telema sikozali. On se comprend. Nga la coach bien parce que 2024 tumba chaîne nangé fungwami et zongi. On se comprend. Monétisation et zongi. Donc na sepe na kumisi nzambe le ko ezongi bo na bandi musala. Na on se laisser faire te. Na on se la teke il faut kuna ba benga nga so ba ininga te na kangeli ekanda. O kuna benga nga so benga te na kangeli ekanda na on zela ngote. O ko tada mikena. Et toi na batala ebele o efanzi oyo ezotelengana mabenga bango na musala te bazo benga bango te mais batala ifandi na njoto ozo comprendre il faut to la musabango merci na Jérémie Chabani ndenga zo kundolela biso penza ba oyo bakufaki na bakufaki na njoto te me na musala oyo bavanda ki ba mitika ki ba mu asunde ba kosala te merci na Jérémie Chabani continuer kaka bongo. La fois passée, tu tournais na Sephora. Ngabi, oh, Jérémie, Sephora, tu as benga qui est to. Ote, ngabo biso moto benga qui est. Vraiment, nazo sepe la makasi. Ok, kitoko. Ozo comprendre. Donc, nzamba sunga, biso peto telema, to banda ko benga ba oyo ba lali, ba o bazo benga ba ona musala te to telemisa bango ba telema.
pour place moko moi bien ba tout nyonso ezate donc eza passe donc place moko ekosimba te exactement et osimba te biso soto telema merci beaucoup voilà message mon on a mbote on fait ça télé non pesa mbote na mibangeti mibangete balala na pesi mbote na ngana na ma présente nga Chuchu Lwambo Chuchu Lwambo na pesi mbote na pesi mbote na ngana Mariam Varkas moi ça arabe na pesi mbote na ngana Sylvie Akake passeport rouge akenda kenda na pesi mbote na ngana Mimi Ngwango motongo ke bongo ebele wana mu avocate mwana mwasi wa tele mwasi mbinga na pesi mbote na ngana Tete Yondo Tete Yondo de mi amor bokila lokondo e papekato na pesi mbote na ngana yago de chumbu yanga yakati mama na Glody na pesi mbote na ngali susu na Marlène Bile ba bébé na biso boni na pesi su mbote na ngai lisusu na ya mete ya ngunda songa mbeli ba betaka likofi te na pesi mbote na ngana roli matuta charge mi bange na pesi mbote na ngai na ba mibange nyonso mwana tsopa ba kombo wezate BBC de Djobour mutu na yo na Ken Afrique du Sud na pesi BBC de Djobour mbote na pesi Zulu Pupanga mbote Dugala na Cape Town na pesi ope mbote na pesi mbote na ngana MK Madoda afande na pesi mbote na ngana président Mobutu na pesi mbote na papa Carlos na pesi mbote na Kungwati Sébastien le millionnaire silencieux na pesi mbote motema ya mama Lili na pesi mbote na ngana lisusu na Gelor Kula na pesi mbote na ngana Tito Mujiba mon ami na pesi mbote na ngana Christa Shoga Paza kuna Batista bambote na bino ebele na pesi mbote na ngai na camarade na pesi da bambote na pesi bambote nani ba JC Pharaon na pesi mbote na ngana JC Pharaon émission asaki liboso JC Pharaon na pesi mbote na ngai na Rachel Kapeme motema ya Alain Visor na pesi mbote na ngai na bino nyonso boza kuna bino tu na pesi no bambote Grevit Futila Matita Liyebo na pesi ba meilleur vœu na pesi ba meilleur vœu na bino nyonso tu batu boza kuna na Angola en tout cas nzamba bate na bino na pesi mbote meilleur vœu na ngana mwana nga Hervé Ikania meilleur vœu na Geta Kiseka meilleur vœu na Jeannette Malasi meilleur vœu na ngana Sandra Bobula Bolembo meilleur vœu na ngana bandeko na ngana nyonso tout ba meilleur vœu et si na caméraman na biso meilleur vœu à toi ba meilleur vœu na ngana Belleville Candy depuis Dallas ba meilleur vœu na longola elekate meilleur vœu na ngana bino nyonso tout nzamba bate na bino nzamba za na bino na kombo na Yesu. Je vous aime tous mes artistes na lingaka bino nyonso tout Jeka Langila eleka tolisa nyonso tolongola te na tuni libela yaya te pese pe meilleur vœu pour moi tu as un problème mort te pese ka meilleur vœu on est combat loyal itikindaka bongo soki eza youtube ekendaka bongo yaya donc makambo babeza na kati te pas de microbe John Nita ye na bosani kopesa mbote de bandeli ya yo yango soki oyoki kombo na liste te faut koluka repêchage parce que c'est que faut koluka repêchage Comme une souka émission, on se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité, avec plusieurs autres programmes qui vous arrivent de chez vous. Accueillez-nous avec un grand cœur. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement. Tumba ba s'abonner. Bo s'abonner massivement na Tumba ezongi. Bo s'abonner vraiment na Tumba. Gabriel Bolembo na kolukela ngo solution après. Tout. Vraiment bon. Tu vois ma. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.